Chaque news et télévision, l'homme est simple. José Young, Pakistan Mabian, bien l'image. Il y a un temps pour toutes les choses dans ce monde. Sosolam, yeah yeah yeah, Sosolam, les bandits problème les ani toko matina ni o ekomi pa bazuzi. Oh, il y a l'inginzo tomingi. Un pasteur. Bo excusez nga pona terme ba mama batino so ba olanda nga alinginzo tomingi. Nzela o nzamba salela mobali azana mwasi. Ya linginzela wana te. Ya linginzela mususu na si ba mama bo comprendre. À part wana ko beta. Oui. Aza sportif, aza boxeur, ko beta. Ko kanga na mutu. Ko bambanga na se na ba commande na ba coiffeuse na ba béton siko yebisanga na moment wana na ozala bien ndenge nini na sepeli pe na libala ngo pe sentiment na ngo pe ezate pondenge na ndo vivre kuna dans la zaki dans la violence makasi siko yo libala osali mbula boni na umelite na libala à peu près na salika 9 mois pamba abalinga na avril na zongi pa na biso na décembre. Ozongi pa la bino na décembre. Donc omoni mamona mbwa. Na moni ya mingi ya minene minene. Bongo yote mobali ayaki kolinga yo na université. Tuna kitali solo te. Na tuna kite. Tuna kitali solo te bon mobali ngazala. Osala eta ba enquête te. Ye ayaki mba moko du coup asali makambu na vitesse pour que tu découvrir te vraie identité na yen azanani makambo oya sala moyen to découvrir en exact libal et salama mbamo dans 3 jours ka boue. Oh, il y a vite fait kaka dans 3 jours yebisanga bozwa temps roye ba yendeni ngana pasteur to kuteni na université a solisinga et puis ayo proposer nga musala a proposer nga musala ni na proposer ki yo non a proposer nga kena sa quoi secrétaire et pas naï. Tant on a commis et pas naé, dimanche après c'est un rendez-vous, na commis kuna, pour na msala, aïe singa non, msala qui secrétaire, mkolo na za ba dossier mingité, na moni il faut aussi la msala domestique. Nanda kuna nga na bi msala domestique nga makamwana na kokate po matungulu na bandembi et mataka attention à misu nanga. On sa te ote, il faut ça la ka o des filles o aza awa po bientôt, il faut kende nanda kuna libala. Ngabi d'accord na osala eza musala pour na mbongo na mo difficulté makamba classe ndene ko ntima po ebisinga non il faut aller pas nanga awa na opesa o chambre ozala esika mo na fi o bande ko vanda mo bandola na bino esika mo ça non domestique ezala ka so sala oza bon so musala sina poko ozongi pa na bino yo siko ba ebisa ki o bana kolala yo pondimi mama mabaya ke o bana mpe kolala oui à proposer nga na sens que non na place na sala ba dépense ya mbongo transport bon malam na garder mbongo wana na vanda na kana wana na kati ya chambre na ndaku na ye na lopangu na ye na sala musala allez to évoluer on dimi olala kana mais ozo sala musala comme bonne oui allez toquer oui non ça musala ko la bonne et après 3e jour nango ayo proposer nga ono toke pa na bino tango aye pa na biso zana mama a proposer pour que pas na bino li solo na yena no sala kite côté pa na bino côté oh maman je t'aime tout ça ndenge zalaka ay bisinga eloko moto nazo sepela na yo na lingio elo mote o to ko tika ka pa bino il faut na be pa bino ezala wapi po bana misala mingi na zwaka ba travailler pour nanga ba ya kisenga banda kuna bangote alors il faut na yeba esika oyo zalaka ndene me maketi na bandal ayo mona esika nga zalaka tanga moni akutana na grande sœur babandi ko sola na grande sœur nanga epse non petite sœur nanga ndinga zaboye aza vierge ataza loyenge ayebine makambo mibalite tango ayoki ka komba virginité ne place ayeko loba non naza na ngina bala mwana bino yabi o bala ye boende nini on na ngina bala ye et puis mariage j'en ai fait ça dans 3 jours yabi dans 3 jours pour na kutata 2 jours bo salango 2 jours na ndeni liba les ala bongo te est-ce que yé moko aza d'accord est-ce que yé moko la fille ayebi que il faut bala ye ayebi te ka ndingo beteninga lisolo boye ndena comprendre que il faut na bala ye abi il faut biso to tuna ba parents pour nga pe naza mwana lokwa ye
ote ezali ka moto na ba parents te lobi ya kaka kazwa lettre na mbongo na pesa o okotiki la ba parents pour na makambo libala. Alors nga siko na moment ona temaka na mona ki kaza mukolo na bitina c'est la décision o ba parents na nga ba loba soki ke ba parents baza d'accord que non ko bala no yeza ngo problème te no wana na ontima so baza pe d'accord Mama Zana bongo yo moko ozalaki d'accord to c'est la décision ou t'es pas ba parents. Oui peut-être nga na honzima bongo boya pona âge na ye. Exactement ça. OK, continuez. Ce qu'on s'est dit décision à parents. Ba parents bazaki d'accord. Ba bisingo non lokola ata comme na âge na été aza mukolo ako encadrer yo po e aza de expérience ebele aza pasteur dans sens wana tout ça lokwa yo ebi makambo. Et bongo yo moko mama oyebaka ta pasteur Tedongo iteta na lisolo. Ata na lisolo na yebaka ite. Ata na télévision bo ndenga kwa za politique. Oh, yebaka ete azape avocat sokile. Oh, yebaka ete. Elo monte po yemo kuta bando tangela nga naza candidat président, naza avocat, naza professeur, naza pasteur. Candidat président en 2018. Il faut élection 2011 hein. En 2011, candidat. Il y a un 2018. Ah, il y a un candidat président. On s'est voté. On a voté. On a voté pour les biotés. Continuez, Bapara Bandimi. Bapara Bandimi. Nan de Pelibale, ça m'a dans 2 jours quand il y a l'obagi. Fête makasi na place mariage coutumier ndenge za rabel famille ndé mutu bazwaka ngo en charge ba louer ba salle makamwana nyoso tu ya boy ote sala me pa na ngai na zone espace na obongisa wana benanda kuna kota cimetière Gombe ndako kota cimetière Gombe ndaka libala na weza ndako wana ka libala isika na zalaki ndi ba nzima babali ngape na yepi na koti na kati siko ta ona yo kota ndi na yo mona siko film ndi bandaki wana film liboso mona gezalaki nini tango babali yo oyesiko na ndako tango babali nga film liboso ezaki ke makambo oyo ya oyebisanga na sala nga na okukangoti alingi trop nzoto mingi na boyi kokota na profondeur pour na yebi ke bana mike pe ba otala ba jeune pe ba otala ba papa pe ba otala moyena lo ba bêtise ezati alors on a un droit à réclamer te si on a réclamé au betanga si on a réclamé au betanga alors on a ko beta wana pe na ndoko kokate yepe aolinga pe ka nzela o nzambe alinga te o alobai ke no mwasi na mobali fo bosa elanzela o ya linga ya nzela sima alors ngape bongo na kokate so na boy a betinga o pasteur alors les gars pasteur quand des benga na kombo mais en réalité a pasteur te ya mérite ngote sikoyo ndenge zalaka mwasi babali oyo ko vivre elengi libala ata obeti ta na lipeka ta chéri boye bosima lita na loboko bobimi pe bosali sortie bokei yo tellement mona ngote na tika lo mona ngote no vana ndako so na salon ya za na bureau so na chambre ya za salon. Donc, quand on penda bo beta ta masolo neni eloko moko te. O tendresse wana eloko moko te nga kuna kasi ende tiko eloko aza mukolo akolinga nga mingi ya kwa chéri nga laksanga il faut zala boye tout ça. Non non, nga na moni makambo wana te. Donc ya ndo sango le contraire. Ndena yo comprendre que pourquoi basi baki maraye eza na sens wana. Oh, oui. No yeba ke basi baki maraye. Na bike basi baki maraye za pona bongo aza tendre te ko beta ka mwasi ko senga na si ndinga bando osala abande ko sala nga ne pa bande ko sala ba fi wana ba yango pe bango bakoka na bango te bakenda bona age ni wana ti lelo pourquoi ça la mariage civil te po ayebi asuka kana mariage coutumier o batu ba oyeba te pona libala wana boye ki ba caméra aboyi ba photo o na boyi ba photo te ba caméra te sote boye otango na nini en public bat ba yo mona ngai bon sikoyo tango obano mona ba film obetaki li solo et pas ya te na banda obetaki li solo déjà te et pas ya ba parents po bamonde bandimaki libala wana te na obeta li solo ndeni ya kainga téléphone tango moni ke na sola na bande ko na ngai na opesa na flasher mon na mo makamba mikenga bi mutongo pe ana comportement bien te ko beta nga ernio surtout alors ayoko interdire ngai na sa la sous téléphone na ngati na bando sola na bande ko na membre famille na téléphone na ye eza kutu na grand frère na message oyo ki sabato wana
azoloba ke non il faut ozala libre ata ozala mwasi na ndako ya libala okenda mpe kotala famille osololaka mpe na telefone na yo moko tokoleka na nzela mobali no te mpo ye akendaka mosala ye akendaka mosala na Facebook siko Facebook no na osalela kasi ye te akanganga face nini compte ya Facebook na nga achange bamot de passe na baadresse électronique akoma osalela yango kokende kofuye bamessage na nga kala ezalaka te ye akutani na nga na 2022 abeta masola 2022 mais ya komo obeta masola ba 2019 18 20 et makambo ezala te donc omoni mamonambo akuna na kata libala namoni bamonambo mpo ndenge aza wana azotinda ngai kuna yebi ata semeki te semeka nani ya Pasteur Théodore nayebi te ayo kobalanga bato nyonso banani bayaki na libala kote na ba frère église ba camarade na ye ba frère église nayebi ata kombo ya semeki moko te nayebi te to voyage kutu na ndenge oloba na Lubumbashi yo koma ete na Lubumbashi tokomaki kuna par rapport ya nini yo kaka sina expliqué au papa Zulu tokomaki kuna ndenge nini a partir ya nini ya réconciliation na bango ya bakatange nde tokendaki na ye mais okende kuna na omona susu vie dure na kasi kuna kutu eza makambo elengi po toza kutu to voyager non tosali moi petit voyage mais ezalaki makambo nde mosusu petit frère nae ayoko yana a présenter nga nani secrétaire nga ngomi secrétaire ne wana déjà balinga on est sûr na mutema makasi oseko sala kinde na vandi pe ka kimia bisinga vanda ka kimia kolobelo monte mais yo babi ozalaki yo ozoloba ke non Pasteur Todongo azalaki dictature na kata ndako mais yo ozalaki tetu ya osala te mama azalaki tetu te ozongo yoko na mobali te na ndako eloko moko te ye kobetanga ye koganga obotolanga telefone mpona sola na famille na nga te mpo nayebisaka moni makambo esalama sikoyo na obanda kofilme yo na obanda mpe koenregistre yo ntango ayoki ke nayebisa ebongo nde ayo obotolanga telefone akanga sikoyo ntango ayokanga nga telefone nde sikoyo esika bandi sikoyo kosala nga kobeta ngai makasi ya makasi vraiment donc aobeta nga na bana misala ne bayebi moi pe na bima libanda eza te ayebisa bango botia mpenza kadena so nga na bimi botia kadena kertisi akobima libanda ye mo te na bima libanda nga mo te na bimaka na ye omoi bokosomba bilamba to boke supermarché ou soit aotinda nga na Brigitte oyo omoi na video natindikaki wana toki osala provision kaka nga na ye boza na mutuka to na nini bolue taxi bokei so chauffeur aza te okobimanga mobo ezate mais nakoma eti na niveau mo ya kokima mokolo mo nakimaka bato bamonanga kutu na okimi nakomi mpe ati bikoto ya cimetière kuna bikoto ya Raobank na mati na moto nayebisi muta moto toke mbangu sikoyo lokwa santile na ndabela komema ete muta abangi nayebisi ete memanga na obakisela mbongo aboyi vraiment bino omema ote peut-être akanisi na muyibi te okima epona moni oko utakozwa nkuba yango no bima okimi kobeteleka ye mingi te kobeteleki mingi siko kobeta ngo ezalaki à l'occasion de rien ata mo ata mutali bomango kobeta mutuka à l'occasion de rien mama ya obeta nga na sens nini obeta nga soki na boyi na nga kopesa ye nzoto po mutu pa pema kati mutu pa pema yo nyonso tu ba pesa alembaka te akoma ne na 27 ans azali kwa mbeto siko yebisanga na mwa muke onyokola nga kaseka encadre nga alakisa ngai ya chéri nga ya lakisi ngai eloko wana te ale bo évoluer malgré pas wana oyo okoma na mokumba alo sikoyo film bandi lisusu film nde sikoyo banda wana to na okoma na zemi place nde esika ba obenga nga liboma nde wana mwasi so aza zemi akoma na bakanda mwasi so aza zemi il faut ko éviter siko ngai banda ko éviter nga te ba omona ta zemi na nga te ba obanga ngote ba zo sanga siko mabe ya makasi na zemi tu peux imaginer ka boye na 23h obenga na mwasi aza zemi ozonge pa bino nga bino obimate po nini ali atindiki nga beti nga mutu na beton na yo s'évanouir na zemi 23h na 23h wana batomboli nga bamemi nga la chambre ye na Brigitte wana mamati iswa mone bongo linga lo bate Pasteur totombola ye to meme na hôpital po aza zemi le quoi Pasteur na yebisa ke non tombola ye to keni na chambre bakena na chambre batenga kuna bafiniki nga de 23h na olamuka 4h mais na ba
wana ezalaki wana boyimaka mosalenga te aye kosimba nga na nzoto na malili abengi fi mama wana oya kosimba ino ko malili wana wapi na ndaku na cimetière Gombe na cimetière Gombe papa il faut to koma kota ba caméra tina kata bandako ya taka caméra na ba parcelle po abanda ko piéger po na yebi ke ba caméra ezali na linga pe ba caméra ni monisa elakisa mais na kata ndako caméra ezate abimi sisu mama wana aye susu abenge lisusu azo bouger te la mukate na sande nini taka pasteur mosa ola mukate yo lingi susu obimane susu ndinga zaka revenir bongo abimi nanga 2 fois nazo bouger te eloko te tokomi 4 heures ye moka bangi non il faut na memeka na hôpital tanga yo simba siko place o na bete mutu kingo na beto ndene yo ka passe na lamuki omoni ata ndoki ata bomi mutu na butu mais na tongo nango ayaka conscience ezongi moi bandi oloba non pourquoi na bomé mutu pourquoi na sale boende pe va comment oloba la vérité abimisi ba vérité ye moko ta makamde lekaki abandi osenga ba pardon mo boya lokuta deuxième fois au sala masusu aobenga nso na 23 heures ozana zemi kaka naka na zemi ay bisinga bima ke pa bino mama wana bujita ba selo bolamu nyoso tu yo ndima batute bima no ke pa bino na bisi pe sentinelle yo fongole la porte na bima na kende sentinelle no fongole lote ozana zemi euro yo mo bimeza tenga bite chef no mutapesi ordre ay bo bimisa ngai aboy to banzo wela ngane fongola to wela fongola mama wana Brigitte tanga monu ke non akoma wela fongola naye nde asani ni akobenga pasteur azo bundisa Olivier kuna simbe na nzoto pasteur abimi atala tate mosa za zemi abenzinga bwakinga na sena ko ina beton na zemi boyebino pasa zemi non ndezalaka ne bandil nono ba menace na komena ngwezaka pa cause ya nini ya makambo na vivre kuna na kwei ayebisi mama batombolanga bakotinga na chambre babengi sentinelle na ye moko mama wana baki na bureau na ye pona kata le pont neza ba bureau na cabinet les apeka wana na église pesa ka wana azo yisa sentinelle ni mingi abete ka c'était pas na ye mo makambo uto leka yo moni ko meko bete la mutu mote ko yisa mutu moko te ke na koisa ke na benda ke boya koi to meme na mbetu so lobika ba na longoli musala et puis no futa ombongo te yesu ko sandia moni ke na vanda wana ale sakanga apesa kanga mbongo makamu nyoso tu aloba vérité alobi te me ayo yebisanga ayo ko yebisa pena papa leki na ngai ayo yebisa yango siko ko beta bongo na zemi ko beta ko finga nga mutapasi na ndimi na mutapasi donc mutapasi za doit vivre te kofinga nga mutapasi nazo kokate et tout ça na sens wana ndo monde ke nonga pe funa réagir sote mwana nga zemi ebima siko yo réaction na ezala inde réaction nga ezala ke na commence ko se défendre na omitika lisute ba beta nga to basande ni zemi ebima ngai alors siko tant na komi ko se défendre wana na façon nga na se défendre neye azozo ba imange wana azoti azozo ba ke botala asa liboma nani wewe yo mo bimeza ba caméra et puis na yebi ke ba caméra ezali siko ngalo kana komi ko se défendre nde bazu ba image wana batie momoni ka za liboma aza problème mutu na liboma te po liboma ko za lo kwa ngate mutaliboma ko za lo kwa ngate po na rapport médical yango rapport médical ya okendaki ya centre Mongala Mongala sate Mongala weza kota oui tant na boti voilà canal kin kuna tant na boti yangoyo donc vous allons liboma te vous allez la ngana na kopo passer de kagi mingi na ngona kopo azo sanga ke yo za liboma yango na bisake bon loko obenga nga liboma zana la kisondema boma basalaka ndo mona panzi biloko ne ko panza biloko ko saba nina prise ya voiture na kasi ko panza on eza kandati eza kanda pardon mais elobite que naza liboma na mabala mutu nyoso to silika ka panza ka babunda ka mais na sens wana oyo azokende ko bimisanga mwasi ne ke aza liboma omoni ke wani za makambo ezala to évoluer na bapasi wana oye kobota oui obotaki na Mongala oui ababi kuna susu film tango film ni no okuta na centre Mongala kobota na boti no na césarienne moi mbali voilà
na boti no na césarienne babi misinga bakena na soins intensifs aye koya po ba anesthésie ba comment obéter c'est là na mama obotango obotaki obotaki mbala mona ndaku na ye pasa libala to mikimelaki déjà oh na bimaki déjà ayo benga ba parents abeng ba parents na ngai bisi bango no boya ko zomo na bino aya ko boma ngai asala taekwondo lokuta eza lokuta mbato ba wela ko lo baba na raison te donc obotaki okendaki hôpital na place obota utaki ndaku na ete utaki pa na bino na bambala pa na biso voilà OK siko na mongala oboti na bima kuna na décembre ndaku lo bima déjà oui na bima kuna na décembre na zemi obimi na yo na bimi déjà na zonge pa na biso voilà après à partir kuna ndi na yo kaposa ko bota ndi na zonga kuna na mongala oui tant na comme na zemi wana bakande comme ozanga makasi ya zo ba image au ke relaxa bango ke tala ndinga zo bundisa batu awa tout ça ba problème a comme na problème mutu nde ayo lo bake no ba memanga la CNPP ba memanga la CNPP ngana boyi na ngana na problème mutu no kende ndingi nini ba obenga papa leki na biso to ada na ambulance ba te biso na ambulance ba sali biso transfert to ke na CNPP nde papa leki na biso alandi kuna abi kokoma tokomi boy c'est ma combien de mois ozi bezaki à 5 mois il fallait na bota na mois d'avril sikoyo na bota na mois d'avril te na bota na mois de mars na bota na mois de mars à césarienne voilà bokomi CNPP to komi na CNPP nde papa leki na biso boya bi mwana na nga otikala te po atikala obela liboma te voilà oui eza ba jeune ya salango ba jeune ya sala bongo basi nyonso tu babima kuna ka bongo bakima ba misusu basota ba mir na yo kakati sentinelle na betelang basole belé bamsusu basota ba mire bamsusu bakimelaka bango moko basenge mbongo na somba bilama babima bayebi ba victime babima na ndaku ne belé ngamo pe na victime na bela libom na bela mutute banda esika na kola ko ke kotuna ba yebisa na bela mutute o mutaliboma ya ko ya obala ngate so na zaki pour liboma alinga ya obala ngate alinga proposer nga musala pete loko amone nga na sa normal a proposer nga musala na komo vendre pane poni to na komo vendre wana na bando sa makambo liboma te voilà na za liboma te yango na famille na nga baboya ki akota ate loko baboyi ke na kota na CNPPT nda silikaki ako porter biso plainte apporter bino plainte avant obota avant la bota oui na ipeki nkuna ako porter biso plainte abi que non azali boma et puis basali transfert que na CNPP famille ne ba boyi mo pa boyi mtu wana za dangereux il faut bokangai nde afundaki ngai afundi papa leki afundi na cancer to boya pe ko se présenter kuna ye moka komika oh non na moni photo se lango ka na ndenge ya famille mais ayaka pete to tika na biso peye voilà siko yo ko bota na yo bota batini nga na soins intensifs tant na boti na anesthésie césarienne sikoyo na zaki na anesthésie mais na oloba na yo kama kamunyo surtout batu ba oloba aye kuna ayo bisanga nini aye na centre Mongala oui na centre Mongala ayo ya kuna ayo bisanga nini oh pourquoi moi na kokani na été et pourquoi moi na za pembe na famille na bango bazala mwindu mutapemba za raté et puis il fallait moi na kokana et c'est que moi na za été na ebise papa moi na za nani ngana ebise donc quand na za na pasi boye oyendo yo yebisanga makambo wana na réponse au peso te po epa na ona tikala obima te na zalaka wana donc zemi o ezaki zemi ya Saint Esprit ya mibale biso to ebika Yesu Masia par o maman Maria mema ke sili ezaki ya Saint Esprit mais zemi ekote eute pa na o eute pa mutu mususu te ndake oloba na bango non bosala test na yeba soka za groupe nini po mama na za groupe O positif ngape na O bake basali test boye abimpe même groupe na biso akomi vraiment azamo ananga oui tant on peut ba obimisanga na soins intensifs na yesko na salle de travail ayo ko kota wana alinga okota na salle de travail place ana ba mibali ba kota te mais ya yo kota ba maman na ba pekise non yo ko kota boye te il faut ozala kuna to bimiselo berceau mona mwana asiliki donc ye partout à la sa identité na ye atika pe ba trace ami bon maman ni kana komba ki pasteur a mérité ki pasteur wana te ba kombo mususu otanga wana mais asaka na kombo titre ki pasteur te po nzamba aza wana allez mais a ressource ko
comment on a moi quand même amoni pe mwana nzoka nde akomesi ko na ba projet mususu projet nini pasteur Théodongo akomesi nango maman akomesi ko na projet azwa mwana utobotama azwa mwana utobotama kaka dans 4 jours 3e jour no aye na butu na 18h ma mère infirmière a yebisi nga no kende bazwa no tension po état oza nango na omono bien te nake bazwa nga tension boye tension eza omata ngai kozonga na oyoka ye pasteur azoyebisa ma mère infirmière wana na yo ozwa mwana nga yebi oyo ozwa mwana yo na oyo et puis mwana abonga azala na mama il faut mama melisa ye yo koko bokola mwana okoko melisa mwana na melisa ye mon fils wana mwana ngai mobali wana comme na 4 ans mama ne atikela ngai na 3 mois abandona mwana ye atika ye na 3 mois ngamo na zo mwana wana na charge makambu nyonso tuna ndinga komi bongo na melisa ye ba biberon de mama infirmière wana sani abimi ngata na zo na yebise bon ko bimo kende otika ngana mwana na lala po tension zo mata ayebisa nga nini non matel ko ambe tu fini cadre déjà préparaki ngabite no matel ko ambe tu te no fini ka pedra te yo zo yebisa ngana matel ko ambe na fini cadre po nani yo bima kende na kanga porte obongo ngana lala o sava na bimi na ke akei na changer moi na couche boye ayo kota tika nga na changer moi na couche ngabi o eza musala ba mama nga na osa musala mwana nga yo sekondeni yo changer nga moi na couche o changer te comment pesa nga ba ordre pour na changer moi na couche ebi ke ba musala onyo so tunga na ebo osala ngabi so yeba ka osala ngo yeba osala ngo pa mwana mbali wana mais oyo nga mo na osala epi na hôpital kende ndaku nga na lala na tika na mwana nga abimi akei nenga bimaka nanga na yebika azongi ndako ake olala te ayesi ko ne na filme ayo yibanga mwana na ndenge nini ndeni yo oyeba eke aye koyiba mwana siko po mona keza suspect oye okomi ozongi su 2e tour na ndenga yako fongola porte oyeba ite na yebi te na yoki pete porte à chambre akoti na bato akoti na bato na kati ya chambre na nga pour na chambre na bakomaki pas de visite s'il vous plaît muto akota te apariye kaka papa mwana yo otala mwana ye asani akoti na bato soki pa abwakela nga nini so pa fule nga nini nayebi makambo elekani wana te na okaka baobela ngai na musika kertisia na osutuka sutuki na bimi libanda bato yo toki makasi boye nde nini ponde na pola ko ndie basope nga mai otoki makasi boye ndeni ngabi non comprendre pété et pourtant na fongola clim bato bayaki kuno moni ba ngabi bato banani pasteur ayena bato ngabi pasteur ayena bato pasteur déjà yaki banda kale puis akendaki ba 18h te auto yana bato ba koti pe kuna na kati temaka ba moni mama infirmière akoti ale basani nini bando bima ngabi te zeno na ke otala mwana nazonga boye nakuti valise ya mwana ya mfongwama nakende we mwana bilamba na latake asuna bilamba na te bachangele nga mwana bilamba et puis babimise da na Moïse ebite babande da ko bimisa e po bakoti na kati ya valise to mama o azaki wana nga koti na mwana sali peka po babi robo alatake za tellement munene akoza mwana koti na sali peka bo mona pete zanano ye pasteur Théodongo ayaki na bato bazali banani ba mama to mibali na ebite babi bazaki basi na mibali na ebite mususu batikala na kata vraiment na maternité bamonaki te mutu akomona mama infirmière ntango auti opesa soin sikoyo aolinga apesa moto asuka ngai nde omona bato na kati ya chambre mosusu atemi neti likota porte abi baosolola na se epuis ezalaki mpe prière te banda osala nde mama nalobaki abi prière mpe te eloko te sikoyo ntango nangi natuna bango natabo bakoma obima taba komo bima nangi nalanda bango natuna nata pasteur moto asuka sai nini abimi nde natiki na bite peut-être kertisa za olamuka yebi bato wana baza kuna basololi na bango nga nayebi te nde bakotaki na nde mpe babimi après ayo koya sikoyo 4e jour nango po aya propose nga mbongo napesa ye mwana donc akomisi mwana nga marchandise ayibisinga na opesa mbongo ebele matanga ya montante na opesa mbongo ebele yo tikele mwana opesa nga mwana yo sala ba voyage na yo ba business okwa olinga osala ngo mingi opesa nga mwana na bokola yo sala vie na o nga na yebise pasteur na besoin mbongo na ote vana mbongo na yo
pesa nga mwana nga esili nana besoin mbongo note abi oza besoin mbongo nga te ndeni yo za mbongo nga na yebisi nana mbongo te oza ba relation ayebisi nga na yebisi nana ba relation ta bi bon nga na ota mbongo nga na G na ota pi ba relation nga na G nga pe na yebisi pasteur nga nana mbongo te nana ba relation te mais na ota pauvreté nga en G abimi akei tant abima akei tout aka boye ba el biso ba papier au jugement aki osenga garde à mwana o aza garde à mwana kuna aki olobani kandi bato bamona ba image o aza liboma apandi biloko na ngai abeti bato atindiki boye tout ça na sens wana na bapotani aza nango ya césarienne moye abokola mwana eza te ndaki osenga garde à mwana nga naza dangereuse na koboma mwana nga na kotubembeli na sens wana oloba nga nde naza bonga muna boti na césarienne nga pe muna memi mwana 9 mois nga pe muna za mabele omelisa mwana ye za mabele omelisa mwana naza nga vivante boye sukaza mwana nga kopesela nga mutu mususu nunu amelise biberon tandis que miliki ezali le maternel ne ezali oyo original nzamba sala ya kopesela nga mutu mususu ezalaka te eloko ndenga na oboya ya mwana nga ozwa ete na boyi te kaza papa mwana za ebiso mibale ngane naza su mwasi na mbali te alors soka oyo otala mwana abanda oyo otala mwana mais aya te ke azwanga mwana et puis abimisanga muta liboma nde eloko na oboya ya mwana na liboma te ale bosa deva basusi non siko masolo eza ndenge ni tokomi na liboso ba juge par rapport ya jugement oyo ayaki nango ntango ya ye na jugement wana nga tomona susu eloko osala ezalaki te nde nayebisi famille basala video tant famille basali video namoni ke video wana esala vraiment eloko te nde naye kosala video oyo ya nga moko tant nasali video na ngai nde yaki kosala ke pasteur a se baisser un peu par rapport ya nini na brutal oyo bande koya nango pression wana azwanga mwana alors tant naye kosala bongo nde tokotisaki requête allez avocat na biso pe azalaki nde na expliquer makambo nyonso tu nde lekaki ndo moni ke tokomi na moment oyo ya justice alors na pesi ba juge na biso merci donc état de droit ko toi sali oui état de droit pardon ko to wana esali po ba yoki ngai pe yango na yoko pesa ba juge merci po tozo landela siko procès wana po ye azana besoin azonga mwana en tout cas naza pe na pota césarienne naza pe na besoin ya bébé nanga bébé azana no akokisa ta 1 mois te ye azolinga azwanga mwana azela na melisa mwana soka komi na âge o parent koki kozwa ye papa na kozwa ye ozwa mwana na boyi te ke aza mwana na ye mais azana on a besoin ya chaleur maternelle oui azana na besoin ya nini ya le maternel ya maman ne pe chaleur ya maman na 4 mois azana azana 4 mois te azana 2 semaines na 5 jours mwana za 2 semaines 5 jours 2 semaines na 5 jours alors donc akokisa ta 1 mois te siko azolinga zwanga mwana en tout cas eza passe na okoka te azwanga mwana aza bébé et puis nga pe naza mwana mke et puis eza kobota liboso naza na besoin ya mwana nanga na melisa ye azala nanga ayoka chaleur ya mama na ye après ça soki mwana koli nde papa na ye akoya kozwa mwana na pekisi ete nde sikoyo toza na jugement oyo tozolandela processus ya tribunal voilà boza na jugement boza libosa bazuzi. Alors amis téléspectateurs tokomi vraiment na suka mais na ozongela mama Kertisia Mabaya na pesa yo quelques minutes ota la caméra ya fait ambata mona barumbu message nini po batu balandi biso lelo na banzi ba comprendre message nini ozana ngo poto kabwana ngana